Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de la semaine na balati nyonso magazine Kinshasa na biso. Oyezo le batie ko informer bino pe ko la sabini ba vraie réalité à Kinshasa. Tofo la journée na biso ya mokolo alelo pona ko sabino que ndenge ezalaki prévu que le 12 octobre 2020 rentrée scolaire et salema na République démocratique du Congo mobimba. Kasi constate au sali na ba école pana mingi ba yete reportage ya Peggy Ilunga na Hervé Zaka. Ndenge ezalaki prévu rentrée scolaire et salemi lelo le 12 octobre 2020 kasi constat na biso na ba école oyo to sali ezali ke bana mingi ba yete. To bandaki awa na commune ya Kalamu na école collège Pasteur Martin Luther King bana bayaki te. Donc na ba salle de classe vide misusu bana mibale misusu moko. Donc rentrée ezalaki vraiment timide bana mingi ba se présenter na ba école te. Bon ndenge bana bazalaka na kati école na biso na ndenge pito sali rentrée scolaire parce que tout aussi niveau ko ya mboka ndenge bana selaki baya effectif bon ba été to éviter pour na nini ba parents ba kanyi wanda ko to éviter faut de quoi ba zobanga malade to éviter mais normalement ndenge bana bayaka na kati école na biso vraiment ba répondre plus na bongoté kaka ndi bo moni bo. Bon message na ko pesa pa parents ils allaient boy parce que ça la page matière o bana ba zulilo et que j'ai vraiment pas supporter bana na bande ko ba ko ya lobby. Attends, on va la révision, mais ça m'a pas si va comprendre bas ces biso parce que tu connais gamba moko. Auto c'est pas appareil ali qui ba douter na ngote lobby batina bana bango ba ya attends to bana bango bana moko to continuer ici ka ba ko jabi to ki ne maman parce que au fur et à mesure ba ko bana ndako nde bana pe ba ko to ko saisir ba ba te du zan tape nini to ki ne wapi au kutuna question ba ko répondre même pas les examens à ko kati. Donc il faut bana ba ya. Malheureusement, Zela qui arrivé à Bana, Bamonani vraiment tête, et puis kaka mokilo ndenge zalaka surtout biso vraiment na Kongwa rentrer le premier jour là, zalaka kaka timide, on ne sait pas son rythme, bon, tu espérer lobby quand même peut-être Bana baroko ko répondre. Tant ba vandi na ndako eleki mingi, ba parents bazana souci wana ko tinda Bana, ba nembi Bana te, Bana ba vandi tant ebele na ndako. Batinda bana pour se rattraper, tout ça en retard ma casse. Je demande aux parents, nous demandons même aux parents d'envoyer les enfants qui n'hésitent pas, envoyer les enfants de venir à l'école parce qu'il y a des amis qui sont là, les amis qui sont déjà là, ils commencent. Il y a des d'ailleurs la première leçon de technologie de physique qui est déjà là, qui sont en train d'enseigner à ces enfants. Donc, ceux qui ne viennent pas, déjà ils sont en train de rater la matière. Les 12 Ezalelo, date au Pesamaki na niveau gouvernement. Comme d'habitude, chaque année, c'est le gouvernement qui donne la date de la rentrée. Et Willy, Excellence ministre de l'Éducation, après ça qui date, il y a rentrée scolaire. De Kinshasa, Bazali d'habitude, il y a que Tsaka Badet na bango moko. Ce qui l'État a été date, Kinshasa a koya bakisa une semaine après. Oh, bana au moins bana monsieur bazongi déjà classe et bako rebandi nde to sanga na ba parents oyo bazali ko tarder na bana na bango na bandako bati na bana
regret na biso ezali ke tolandaki na information ministre lobaki rentrée scolaire eza le 12 octobre mais toza étonnant bana baye te biso bamadame toza wana tobongisi basale baparent bavandisi bana na ndako nakoyoka motema parce que bana bavandi déjà 6 mois alors fallait bana baya mpona to récupérer bana bazongisa bamatière na mitu baparent bavandisi bana toyebi te soki tosala ndenge nini. Na district ya Tchangu mpe tokotaki na école Notre-Dame de la Grâce kuna pendenge moko bana moko na basale de classe quelques professeurs tokutanaki na bango balobaki boye nina lobaka que non ba rumeur et que non rentrée scolaire ba pousse qui ngo le 26 or c'est faux rentrée za le 12 c'est entre moni bana bazam qui est ba parents vraiment ba pisi ba tindeli biso bana te message non lancé que ça ba parents ba kotinda biso bana va ya à l'école. Donc même si mbo ba moyen comme tel exact pour na ko fournir bana ba uniforme batinda ba ngata ba uniforme parce que biso to entamé déjà ba cours donc ceux qui batiki bana la ndako bana ba ozo arrêter puis retard wana ozala faute na bango ba parents pour que ba ko libérer bana te ezalina ba parents misusu si ba sombi biloko ya bana ya classe mais bazo banga na bango pamba rentrée salemi tala lokola journée ya lelo bana oyo bakomaki ya depuis 7h30 tozo tangisa bango tala déjà première leçon et outi déjà aussi là tozo kota déjà tozo entamé deuxième leçon ba oyo nyonso basombaki déjà babiloko ya bana na bango batinda bango na classe pour nombre de jours de classe déjà bapesi biso ezali 222 jours lokola lelo déjà eleki totikali na 221 jours oyo baye lelo te lobi basala nyonso bakoma déjà baya ko banda classe. Et nous demandons aux parents qui gardent les enfants à la maison d'envoyer leurs enfants ici à l'école car les cours déjà sont repris. Isaac ba parents ndé bazo banga. Pourquoi? Parce que bana baza mokié il dit que le bateke ba parents baza na mbongo te. Il y a déjà assez de parents au basombi déjà ba fourniture pour la bana et tout consort mais bazo banga bazo sala misusu baya misusu to misusu to cela nombre mata pour que ba parents na batinda bana or ils a oyo to za ko boya pe to zo déplorer donc ils ont ba moyen te mais ça ka ba parents de mte sala ke bana bayati depuis les jours mo konjamboka de confinement na mokolo ministre na biso ya enseignement primaire et technique monsieur Willy Bakonga a pris instruction que bana bazonga classe mais tous ala na ba lave-main ba désinfectant alors monokoti na bureau na ngamoko awa nazana désinfectant nga o na salle la chaque jour pena yambaka na bapaya et na entrée ya bâtiment na biso entrée ya école soko koti okomona ba lave-main mi baleza wana et puis bana ti bazoya chaque mois naza minina cache na voilà pona ko respecter pona ko respecter ba mesure ouais sengeli pona ko éviter propagation ya COVID-19 même dans la salle de classe to milengeli dans le sens que bana bazala na distance il y a 1 mètre donc distanciation est tellement respecté tozolanda ba norme et législation congolaise en matière et enseignement par rapport à la salle de classe donc pour la salle de classe ils ont 40 élèves ils ont sous 40 élèves to divisant par deux ils ont 20 juste kaka pona ko respecter ba mesure barrière et distanciation pour éviter propagation ya COVID-19. Constat mosusu tosali ba dispositif sanitaire na ba école ebele et salami na ngote kaka ndenge tolobaki respect ya ba distanciation wana zamba ba masque zamba donc ba parents mingi ba boyi bana na bango ba banda lundi oyo po ba école ebele ba zwaki ba mesure te pona koyamba bana surtout na contexte oyo ya COVID-19 tozali na yango donc tokanisa ke lundi prochain effectivité ya ba élèves et kozonga na ba école nyonso peto sengi na ba école ba bongisa ba disposition sanitaire pona koyamba bana pona oyo to moni soki pena corona yango ezali eko kaboma lokola nguba donc bakonzi ya école bo bongisa po bana batanga na kimia nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Remise et reprise et Salami Lelo na coalition Lamuka et Sikawapi Martin Fayulu Madidi a eu pouvoir pendant 6 mois. Commentaire Yanaton Siata. Président y a parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement et sidé dans Mokuse
azui officiellement commande ya coalition ya opposition Lamuka mokolo ya lelo lundi 12 octobre 2020. Ezalaki na issue ya cérémonie moko ya passation du pouvoir na coordonnateur sortant ancien premier ministre Adolphe Muzito nde Martin Fayulu azui tête ya coalition oyo ebotamaka na Genève na 2018. Na mode de circonstance na ye Martin Fayulu a promettre que diriger Lamuka conformément na volonté ya peuple congolais oyo a créé coalition oyo ndenge Martin Fayulu alobi. Na komema Lamuka esika peuple congolais azali kosenga na mema yango ndenge ancien candidat ya élection présidentielle ya 30 décembre 2018 alobaki. Lisusu Martin Fayulu asengi na ba mouvement citoyen nyonso ba poursuivre combat na bango pour la libération ya République démocratique du Congo. Kasi lisusu akebisi ba cadre nyonso ya Front commun pour le Congo FCC oyo selon ye bazali ko contribuer na balkanisation ya République démocratique du Congo. Alobi mission na ye ezali ko barre bango nzela afin que ba kokisa posa na bango te. Lamuka ezali lokola autoroute. Soki nde salinga na bilo na soki INC kamere ba na bilo autoroute. Lamuka ya le peuple to démontrer Tokolongwa na Pascal qui a triomphal dans le pays sa mission à l'idée. Je vous l'ai dit, c'est le peuple qui doit diriger ce pays. Et les Congolais ne sont plus libres. Oui, le président annoncé à le point de départ. Dans le final, la code génétique à la Mouka, qu'on a ADN à la Mouka, et à l'Iboukouma. Et à l'Iboukouma. Kinshasa, et l'équipe partout. Président de la Fondation Widal, Guy Ndomboyo a pesa ki ba moyens financiers na ba différentes disciplines sportives ya ba groupement au minisport militaire pour na ba somba ba équipement. Commentaire ya Nathan Siata. Ah oui, na casquette na ye ya président ya Fondation Widal, honorable Guy Ndomboyo, sénateur élu ya Tchopa, a pesi samedi 10 octobre oyo ba moyens financiers na ba différentes disciplines sportives ya groupement omnisport militaire pour na kosomba ba équipement cérémonie oyo ezalaki en présence ya baton ndenge na ndenge ba sportif pe surtout présence remarquée ya général major Camille oyo azali président ya groupement omnisportif militaire. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans ce cadre le maître président de l'ONG Widal qui est venu nous honorer avec sa présence d'abord, mais aussi plus encore avec les équipements qu'il nous apporte. Il nous apporte les équipements pas pour que nous les détruisions, mais beaucoup plus pour que nous les utilisions à bon escient dans le but de promouvoir les sports dans les forces armées qui ne travaillent pas seuls avec les militaires seulement, mais aussi avec nos familles, avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants. Kasi pona nini kaka FARDC Yemoko, président de la Fondation Widal, Guy Ndomboyo Jelem a payé réponse boyée. L'armée a comme mission de défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour défendre cette intégrité, il faut qu'on soit en bonne santé. Je crois que c'est le souci, que ce soit par le commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major des forces armées, de toutes les autorités du pays, que l'armée soit en bonne santé. Et le sport, c'est un des facteurs assez importants pour que notre armée, que la famille des militaires, que les enfants des militaires soient en bonne santé. Donc lorsque nous avons été saisis par le commandant du 14e régiment militaire, le général ici présent, Widal prône aussi l'épanouissement. Vous savez, chez nous, nous disons tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Le sport, c'est parmi les facteurs de l'épanouissement. Donc quand nous avons été saisis de cette demande, on n'a pas hésité en un seul instant parce que c'est extrêmement important pour nous et nous avons répondu. Voilà, aujourd'hui nous voulons faire cette cérémonie. Pour nous, c'est un honneur que le groupement omnisport militaire nous honore de venir leur doter des équipements et des matériels dont ils ont besoin pour la réalisation de leurs entraînements, pour aller compétir à gauche, à droite, tant dans le pays que dans le monde entier.
Nasuka, honorable Guy Loandomboyo, a participé à la cérémonie. Il y a remise, il y a brevet à participation na formation professionnelle, pe initiation à entrepreneuriat, na Kanluka, projet, il y a mouvement, il y a sans emploi, oyo ezali financier pe na Widal Fondation. Honorable Guy Loandomboyo, makambo ozako sala, Congo Mobimba, ezali komona na fondation na yo. Oui! Kaka na politique pour na kolaksa bino que première dame ya République démocratique du Congo, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, akomaki na matadi na cadre ya ba activité na ye ya fondation. Aya mamaki na ba matadi ki toko commentaire ya Nathan Siata. Na cadre ya tournée na ye ya 10 jours oyo asalaki na Congo central pour na fondation na ye. Première dame ya République démocratique du Congo, Mama Denise Nyakeru Tshisekedi akomaki jeudi oyo na Singini et sikawapi akendeki ko visiter mausolée ya premier président ya République démocratique du Congo Joseph Kasavubu a déposé ki gerbe de fleurs na ye liboso ya batu ebele oyo bazalaki wana pe ba notable ya Congo central ezalaki avec impact na idéologie. C'est un honneur et un plaisir parce qu'avant tout nous sommes au mausolée du président Kasavubu qui est un chef coutumier, le tout premier chef coutumier président de la République. La première dame est venue pour la première fois. En tout cas, nous sommes très contents parce que le frère président Kasavubu décédé il y a très longtemps. Mais faire ces grands combats pour arriver ici avec un parcours de combattants, pour continuer également jusqu'à la sortie du Congo central, nous ne pouvons que l'encourager, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous sommes très contents. La présence de la première dame vient également renforcer, d'élever le fait président Kasavubu qui a été pendant plusieurs années oublié de l'histoire. Namatadi akomaki vendredi e indaki mabenga ye population ayaki ebele na nzela pona koyamba mama na bango balingi mingi Mama Denise Nyakeru Tshisekedi na présence ya gouverneur ya Congo central Atou Matubwana na bakonzi ebele ya Congo central bazalaki wana ezalaki esengo makasi matadi ekoyaki sans résistance. Et lorsque j'ai appris que la première dame venait à Matadi, j'ai réuni tout le monde de Matadi. Pendant 11 heures tozalaki awa tozoyoka nzala wana te pona esengo ya mama. Tolingi mama amona peke ba mama ya Congo central ya ville ya Matadi bayambi ye na esengo pe tolingi ye tolanda na bango misala nyonso bakosala tosoutenir bango na nyonso mokonzi ya mboka akozala nango comme projet. Komona kayeka na ba télévision lelo toza na esengo makasi po anyati mabele ya province na biso pe ya ville ya Matadi yango toza na esengo ya komona ye lelo penza farafara. Le Congo central, c'est une terre d'adoption, c'est une terre d'accueil. Et avec tout le travail que le gouverneur de la province a fait pour recevoir la maman, qui ne s'est plaint aucunement. Elle a même dit qu'elle pouvait rester 20 jours, mais elle ne peut pas laisser le président de la République seul. Vraiment, en tout cas, c'est avec plaisir que nous avons accueilli la maman. Yemokope Mama Denise Nyakeru Tshisekedi a remercié la population ya Congo central mobimba pe ya Matadi na accueil oyo ba réservé la ki ye boyoka ye. Na sepeli na accueil oyo donc ezosalanga
vraiment nayebi naloba nini te. Merci mille. Bayebi susi na bino eza likambo ya tort na likambo ya sade oyebake tata mokonzi asa ayoki yango esali esengo makasi na bana ya Congo Central komona mama na bango uto bazwa bokonzi ya République démocratique du Congo ezali mbala ya liboso mama aya ko visiter bana na ya Congo Central na ba projet ebele oyo amemelaki bango na cadre ya Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi esepelisi ba mama ba papa pe bana ya Congo Central pe balobi merci maman na visite au Sali Bango Kinshasa et l'équipe partout. Coaching na lingala ezali bongo programme oyo ya sika pona kosunga mutu nyonso pona koyeba kosala business pe développement personnel pona kolanda yango bo s'abonner kaka gratuitement na chaîne YouTube Jim Mukenzile coach. Basalaka business pona esengo mutu te. Basalaka business surtout ba mama pona esengo matavion te ona kendaka Chine te. Business eza na kendaka Chine te. Business eza na somba biloko moins cher na oteka likolo na gagner bénéfice. Oyo zo gagner wana de business. Mais so depuis bana okende Chine, o gagnera te. Donc c'est okenda no tourisme. C'est pas ça le business. Le coup la mutu nyonso ngaka ça profit, ba astuce, ba élément auto ramasser par-ci par-là to lobby, to partager na bino pour na koyeba ko ça la profit à solo na ba business boza ko sala. Et sengeli na vie na o créer ba revenu passif. Ba revenu passif ezali ba mbongo ekotaka ata yo zati. Ata yo bouger te même mbongo zo okota. Entre autres na immobilier sur za banda ko na yo, tu as des locataires. Tu n'as pas le choix, yo fani na yo. Locataire aza obligé de faire du mois avec sa mbongo na compte. Donc ce sont des revenus passifs. Ce qu'on crée ba revenu passif on a yango ko soutenir ba business aux sala. À un certain moment ce que moi défaut mbongo ba revenu passif on a neko aider de temps en temps pour soutenir business na yo ozo sala pour que liboso parce que phénomène akokoya ezala parce que tout ça va prévoyanter. Pour okoya il faut vraiment aussi là de ba réserve na onyo or que réserve solo les revenu passif c'est-à-dire mbongo oyo koti saka sa sala musala mais entre temps ko tozo sala musala ozo matisa ba revenu na yo. Client oyo so zoa aux a facilité à maintenir parce que ayebi ba service na yo que oyo zo ko lukana kozwa. Donc quand tu fais un business, il faut savoir ko garder relation mo songolo na ba client pour client kanisaka toujours yo tango aza na besoin et loko oyo kozwa et pas na yo. C'est très important. Merci beaucoup, c'était moi Jimmy Mukendi, le coach, votre frère pour vous booster, vous motiver pour que vous puissiez redevenir encore la meilleure version de votre vie. À très vite. terme moko ezo circuler mikolo na ba réseaux sociaux o tozoboya na yango magazine kani be asalaki réflexion kotuna na population ce qui terme wana euti wapi pe elakisi nini reportage ya Peggy Ilunga. Terme moko ebimi na ville ya Kinshasa tozoboya na ba réseaux sociaux Facebook pe WhatsApp
tout le monde azosalela terme wana tina ba église ba pasteur pe bazolobela ngo ndeti ba frère oyo bazalaka tongo na église pokwa na bar côté ya basi pe bazoloba mibali na maboko makasi nde tozoboya côté ya mibali pe bazoloba basi ya bisenga senga nde tozoboya toyebi te terme wana euti wapi tokitaki na terrain mpona kotuna bakino basalelaka réseaux sociaux boyoka ndenge balobi eza mutema mabe yango ndozomona ke muninga azoboya konzima muninga yango azoloba tozoboya yango tozoboya yango pe kaka conseil eza kaka ke batika kisongi batika ki jalousie batika koina baninga libanga yango wana baboyaki libanga biso pe tomoni kaka tozwi pe kaka tosala ndeni ekeka bongo nde fali abwakaka biso pe tozwi te pe euti wapi toboyaka nyonso oyo nyonso mabe toboya nde babi basa bilongi mabe liboso basa kitoko to bakaka baomilakisa yango bango nde totelemela toboya makasi te tozalaka bongo conseil eza te po conseil etika ozala te po tozoboya yango kaka po so opesi conseil bango baosala toyebi te baniese de satan bayoka te bakousin de diable tokeka bo bon eza nango baslogan mo boye moto akocrée na ye moto mo avandani kaka a créé le mot boy a boire qu'on a réseaux sociaux et on moni ils ont ça la paix mais ils ont normal soit ba magazine des alango le can b vrai magazine mais ba magazine mususu o yela ba te loroté et porter loroté na ba moko ni tozoboya d'autre part et peut ko aider na ba fille musu bala ba bisenga senga ba garçon mususu pe ba bisenga senga vie comme ba matolo parce que ba biloko bongo ndi tozoboya. Quand be merci na boulot o to sala o bozo sala na mboko vraiment banini makambo merci na vena biso Jimmy Mukendi notable ya kitambo ya tanga ba 6h ba mulili wana banini donc vende makambo yende to zondima bon phénomène tozo boya eza ba création ya réseaux sociaux en fait. Donc réseaux sociaux et même biso mamo ebele donc muta fanda la muki a créé l'ornée alala la muki a créé l'ornée donc ndeng mona phénomène tozo boya wana donc ezaka création o euti na mutu ndenge bali ko publier batu na ndenge mutu ye mo alali asali tozo boya les batu bandimi na mo pe tozo boya donc comme phénomène tikali bongo tozo boya alors déjà conseil na bato wana soko moni muta siliki na ye tika po oyo ke boye dingwe boye papa sauce po ba boya ngo ekomo le kapi moi trop soko mo elo te oboyi mutu elo te boyi mutu donc eza on dirait ba quête mo boye donc biso to sela ngo en tout cas to meka otika ngo nanu soki to so boya wana to so boya et pe uta wana wa pango lo kon donc mudelelo la muga créer mo lo mo mbala mo to so boya alesu ngo pe en plaire to so boya non to tika yango biso to sela réseaux sociaux en tout cas tout ça na ba respect vraiment ebelé to tika yango to tika peso betsa mabaku. Merci beaucoup pe na KNB magazine kin et l'équipe partout na initiative ya kitoko o bozo soir ya rokita tina ba fin fond ya ba commune ya roya ko so information c'est ça la presse. Tozoboya eza déjà termement depuis Tobota Mabison Sotoyebi Tozoboya même de petits enfants même nous des grands tolobango anaboyi na ba problème na oboya na makam eza nango juste slogan mo begande batu ba pesa ngo elengi vu que mingi mikolo to mo vivre na ba vitesse mo ba TGV lo mo sukelo ba matrone internet et communication ndeni mais eza da slogan mo tolobango déjà trop tolobango pe déjà peut continuer toujours kolobango mais par rapport on est au miko kendelende pour nga na trouver normal. Parce que tu vis dans le monde de TGV. Et puis quand tu es tozoboya, mais mingi pe koboya pe to keba, ya bibi chaboya on bane na 18 ans, loye wana na 43 ans, akoma nzamba ta 7e bureau, na okotaka avant moi na 12 ans. Koboya pe ele kate baboya na makambo ozomona o eza ya mabe. Ozomona eza mabe, ndi yango baboya. Ya tike makambo important malamu. Biso so ma boya on ande mambo komi lelo atelo mo malamu ninga selo ne ka mo ya bien yango nde tozoboya yango nde tozoboya non to boya rande mambo malamu non ke likambu to boya ande mambo mabe non ke lo nyonso mninga zo sala elo ka jimu kinda sa mo kan bene kine l'équipe partout boy yango nde tozoboya non o debora bulela te mo bodine kinchasa jeune be yango nde tozoboya te to boya mingi mambo mabe elo mo ya mabe nde toboyi terme ya tozoboya eza na succès makasi mais bakino boye bandenge nini ya kolobela ngo
po bakino mususu bakomisi yango terme pona ko critiquer baninga wana nde ezali mabe. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi pour la fidélité et confiance. Vous continuez toujours à faire biso. Il y a un magazine Kinshasa na biso. C'est comme bon na souka. Ceux qui vous s'appellent avec l'édition à Mokolo Lelo. Vous pouvez ça. Merci une équipe rédactionnelle au BKNB. Hervé Zak à double poumon. Asimba Kibongo caméra. Nathan Siat à la réalisation. Peine la coordination à Jimou Kenzi. Kakandenge te Sakabino Botikaka. Toujours côté peut brancher la chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo. Et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.